Yozali nyonso ya bomoi bwanga yobikisanga. Nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa. Nzambe na ngai salisanga. Nzambe na ngai yokelanga. Nzambe na ngai obikisanga. nyonso la papa baloko na biso tango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso kombo na yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika wa tango ekoki ameka lobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Voilà, fidèles internautes, MENGA KIMBANGU télévision, le service protocolaire de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Yahvé. Donc, quand nous parlons de sa divinité, nous voyons directement l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, présent depuis 6 heures pour accueillir, n'est-ce pas, le chers invité de sa divinité, le grand boussole, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, je l'appelle, Papa bien quoi, il a trop de bien. Voilà, c'est l'entrée ensemble. Bonjour. Bonjour. Juste en petite. Beauté maman journaliste. Naboyoki sango eke mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba sa divinité Papa Simon Kimbangu kiangani azali koyamba bapaya na ye kozela bango na maboko ya kofungama na Nkamba Jérusalem ya sika nde na mukumba wana epesemela service ya protocole mpona koyamba kosunga tata mokonzi ya bule ya koyamba bapaya na ye ya kotia bango ya l'aise po ete bazala na esengo ya komona nzambe na bango tata na bango yango wana ozomona biso tozwami na katikati na esika oyo mpona koyamba bapaya tata mokonzi ya bule po ete ba Yerusalemi ya sika esika nzambe afali. Mbote mama journaliste. Esengo na biso ezali ete komona bapaya Papa Simon Kimbangu koya kati na biso totondisami na esengo amba te alobaki ete mabota na mabota bakomata Nkamba Jérusalem mpona ntina kokende koluka ye ye moka kolobaka na biso ete ntango nyonso bana na ye mosusu bazali libanda na yango ete bana na ye oyo bayoki mbela ya tata Simon Kimbangu bango mpe balingi baya bamona nzambe molimo mosantu bamona misu na misu ya kobetela lisolo te kasi bango balingi vraiment bamona ye misu na misu yango wana biso service ya protocole toye
mpona kozala elongo na bango to accompagner bango kino na mboka ya tata Simon Kimbangu Kiangani esika evandi ye moko nzambe na biso molimo mosantu tozali na esengo makasi o ezali elaka o tata Simon Kimbangu ye moko azali kolaka biso mikolo na mikolo alobi compter à 0 donc tobandeli à 0 bao nyonso bakenda bakozongela ye. Voilà, wana tozali so bongo kokota kota la lolingi kani po tozali s'installer on n'est-ce pas pour s'apprêter avec un petit déjeuner et donc on a équipe Mobimba, toute la délégation qui va accompagner n'est-ce pas les chers invités de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc ensemble avec vous on a maman Blanzali comme qui nous télévision tout la wana on a de continuer tout à la n'est-ce pas continuité mtsala na biso wana twali komona bande kama voilà. Hi. Good to see you. Great morning. How are you? I'm fine. Great to see you. Yeah, next to you. Wow. Voilà. So good to see you. Si wana. Voilà. Wana tozali komona solo bongo na momisano ya mboka na bina momisano ya ngombo na biso ndenge papa mfumu mbanza papa songi nzila akoloba kaete mokaya bakotala kaena libumu manso masila ki kobimbisa mana malamu penza po ete des images les plus efforts de nous donner aussi la dignité donc c'est vrai c'est souvent Voilà, on a comme un bon docteur Fazam, azali pour se servir le petit déjeuner avant que tout l'ongwa n'est-ce pas à avoir tout kende na boka yelo seleni. Voilà, voilà maman fallait payer pour se servir. Il n'y a pas qu'on se servir dans la musala donc tozo kolia bisi mana yango to kolongwa solo bongo poto buta omboka Nkamba donc mon petit déjeuner est là. Je vais bientôt prendre un verre de jus et partir. Voilà, on a fait un Ngambo na yemo kopé docteur Luanga petit déjeuner na un mélange de fruits hein docteur babenga ngo sonini Nkamba. Docteur comique partout. Voilà. On peut ma tête, hein, docteur. Vraiment. Moi j'ai une trou de fruits. C'est ça la minéralité. Very good. Very good. Hello. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. Yes. Voilà, tozali kokoba ba chairman ya ba komaki lobi na délégation ya liboso tozali komona lolingi kani bazali ko se servir bango pe lokola na tour na bango tomonaki délégation ya monsieur docteur Farzam pe ko kutana pe na délégation ba deko na biso ba ghanéen ko bango pe lokola bazali ko se servir nde wana n'est-ce pas de délégation nyonso ete mokonzi obule bazali au complet nde tokozela pe lisusu délégation ya suka ezali bongo composé na docteur
Tony Jaja nde akoya nde na sima na yango tokolongwa awa mpona kobuta solo mobembo na biso ndenge kaka totalisaki bino na ebandeli matondo mingi. Voilà, bango wana bazali na bango ko se servir peut-être bakoka kolia yambo ete tokoka kolongwa. Là, vérité Sakebino, vous allez longo na, n'est-ce pas toute la délégation, ou on a na Katia Petit-Déj. Mon falon ti allié, ndeko Tiffany pas ali mopanzi, ndeko Tiffany mbote na yo. Mbote. Na bandi to kutani bapandi sangwa tata moli mo sonto, wana tozo komi lengele biso to meleli mbango mbango mate tozo liya na mosala. Mosala mbala. Vraiment. Donc Bilanga pena zo lili. Toza awa avant le départ, to lengele, to lia, to samsala. Vraiment. Donc lolenga ya basoda. Lolenga basoda. Toza na kimba to bakasaki to komi kamba. Nante. Ko kambizala na mpeka po ya. VIP toujours. VIP toujours. Vraiment. Bakasaki to lia na résidence à papa. Théâtre wana na Kinshasa. Voilà. Na bapaya nyonso to bazawa. Kamba zo. Ba kolengela bango. Avec la molimo déjà bazo batela bango voilà et na mosuni pe donc délégation za makasi ibanda to komona déjà ba ndeko biso bana papa bazana tenir toujours voilà ba ko batela papaya ya papa et on a quatre toza la docteur je sais pas voilà s'est déplacé docteur je sais pas toza na docteur my friends yeah. Voilà, donc I'm fine. And you? Thank you. Donc voilà, bientôt Nkamba, tozala wana pona kotosama na papa lobaki. To ya totiki nyonso. Nyonso ye. Donc toyoka papa olobaki. Ndenge mokana nzambe koloba kwa donc. Oh, local liboso boko nzali kolo. Nyonso etikali ya nango ba quel détail hein. Merci beaucoup mon Tiffany Mobembo zali molai. Oui oui. Mobembo zali molai surtout que yo soki atata kolala ndeko na biso to lalité. Eh biso toza tozita olala te na zaki na bino na singa. Na chombo voilà. Voilà. Fallait qu'on la capé église étant pasteur, fallait dans la capé église ba quitter que c'est mon zaki brisque. Voilà, donc papa j'espère c'est un yaka na butu na fc papa na zona culte awa. Donc fona la campagne na ya tonga qui a toi comme ça papa. Voilà. Papa et mon kaifsi nga zala non. Zala non fona. Parce que yonde faut y bon parce que toi on mona penda. Makambango za makasi. Batana makambango za makasi. Voilà, il est là. Comment est munene awa la sima. Grand boussole toujours. Akoma ya munene. Yaza la rabe lolendo na tata na ye. Yaza la rabe lolendo na tata na ye. Faut que na simba ve. Azana ndikoli kolo. Vraiment. Voilà, tout côté kana msala. Restez branchés awa. Le Nazarien fit menga makimbangu donc on sala tata toujours. Bolingo nde yango ezali kolo nyonso. Voilà. Merci. Je vous aime bien bana papa. Merci en tout cas.
Bota masomi kiliniko ya kuluka kimya na Nkamba. Kwete yo mokonzi wa kimya uzali kuna na Nkamba. Pasi eleki yo mokili liloba na yo tokojela. Olongi solo, olongi mokili, olongi mokili nani nungini. Tata Simone Kimbangu Kiangani nungini balanzia menga Kimbangu télévision. De partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour, encore bonjour, bonjour et très heureux de vous avoir nombreux. Liboso ya ba itando na bino ebele obokoza la kakolanda menga Kimbangu télévision ebele obokoza la pesa lito isolo na makambo ya tina teka na makambo ya nzambe makambo ya bomoi oyo ekopesa ekomemela biso liloba ya bomoi liloba ya kimia boyebi na likambo ya Tata Simone Kimbangu Kiangani tolakisaki bino kobanda na butu lolenge kani équipe menga Kimbangu ezalaki très déterminée motivée ya kopesa mvana moko kwa ya nzambe pour tolendo sa divinité pour na tina koyemba ba payana ye lolenge kani tokomaki na hotel sikabo etoli to banda solo bongo na deux parts na biso tomoni petit déjeuner ndenge sili koleka aobe makolo na biso ezali konzoma na nzela cortège ezali mobange SPC qui assure protocole qui assure ba service nyonso ya lingomba ba ye wana na lutongo ya tamo konjo ya vule pona ko accompagner solo bongo ba payana ye tutikala wana pour tout à lolenge kani nzela e kolekela matondo mingi. And there were more friends. Brother, how are you doing? Thank you for everything you are doing first for Africa and also for our delegation, for myself. Thank you very much. Excellent, excellent. Yeah, on the last. Yeah. Very good. Sanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa nzambe na ngai salisanga nzambe na ngai yokelanga nzambe na ngai obikisanga. Yozali
Yondelo biko, yondelo biko. Nzambe na ngai, yokelanga
Les parents of the world. So we give birth. Si vous mélangez, because like different races came out of a black person and give birth to a white person, black person. Give birth to all the other races. Essa demonstration moi bien, zoya moi. You mix them? Yeah. Then it's better. He's trying to make sure you that all the races came out of here. On finish. You mix Noir, black. So si vous mélangez toutes les couleurs du monde, c'est du black. Donc, moi, je suis obligé d'aimer tout le monde, mais pas tuer. C'est ça la condition. Partager avec tout le monde. Share with everybody. We follow him. How did you become a Kimbangu? Were you born into it? Moi, je suis une Kimbangiste parce que mes ancêtres. He wasn't born Kimbangist. Moi, je suis petit-fils de Lumumba. He's the grandchild. Mon grand-père. Patrice Lumumba. Ouais, c'est mon grand-père. Donc nous sommes, voilà, je suis obligé. Donc, voilà, je suis né comme ça, j'ai vu papa Kimbangu chez nous et je le vois comme ça. As a child, he used to always see Papa Kimbangu in visions. So he grew up like that. And as he's an artist, he paints and he does sculptures. And all his paintings and sculptures are visions that Papa Kimbangu gave him, and he mixed them. Quand je lui parlais, he has a museum. So when we go in Nkamba, there's a museum. A lot of the art here. Donc je fais l'art visuel, la sculpture, peinture, l'intelligence artificielle, tout ça. Dr. Fazem is also a master calligraphist. Fais l'effort avant que le rentre. On va faire le portrait. J'ai déjà plus de 2 photos pour mon frère et pour tout le monde. Hyper réel. Papa Simon a dit que nous on fasse des portraits pour nous les artistes. So Papa Simon said that to tell the artists to give them portraits, paintings of themselves as gifts. Sylvia, thank you. Dr. Fazem, this is a small part of his delegation that could come. He usually moves with the United Nations. So tell people where you're from. Tout ça, dis-le dans tous les genres. Remerciements. Merci beaucoup. Tout là, c'est Matondo, tout court. So to say Matondo means thank you. Thank you. Very good. In Lingala, but in Kikongo, the first language spoken here is merci en Kikongo. Fiaokidi. 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 Donc c'est merci poliment. Comme je dis à notre excellence, it's like you're saying thank you with all respect. Quand vous parlez avec papa, on dit papa Fiaokidi. Et chez nous, dans notre culture, à genouiller devant la spiritualité, haute spiritualité ou votre parent, c'est pas un tabou. Ça montre l'humilité. So in our culture, when you kneel in front of someone who's much higher than you or your parents, it's not a taboo. It's showing a sign of humility. Quand on salue les chefs chez nous, pour que le ciel et la terre vous acceptent, on salue comme ça. So when we salute the spiritual leader, so when we say hello or speak to the spiritual leader, in order to kneel outside of vous acceptez, donc la terre vous accepte. La ciel vous accepte the skies and the automatiquement. That you accepting his high spirituality. Chez nous, il n'y a pas l'égalité, il y a le respect absolu. So with us, it's complete respect and dignity. Le respect absolu. On ne vole pas, on ne tue pas. So in Nkamba, there's high respect. Nkamba, c'est un paradis sur terre. Vous verrez dans quelques heures. So you see, you experience yourself when you get there. You're welcome. Thank you so much. Yeah. Fiaokidi.
Voilà, avec les amis, on a télévision, on a qui biso et na délégation mobimba na kati ya mbwela loge et sika wapi yemo ko chef ya délégation papa Jospin Loanga solo bongo amema kinkangu ya batu nyonso oyo pona moi quelque temps ya réfléchissement kolongwa engomba mokonzi Kinshasa ti kokoma awa na kati ya mbwela loge trajet to sali na baye oyo bayebi to baye oyo bayebi te yali na kati bongo ya kisantu to ali ko bele me pene ya mbanzangu po to ko buta mboka Nkamba nde na mayele ya bomoto alobi tete ba mpayanga na ya papa faut ba se rafraîchir pour ba récupérer souffle ba récupérer makasi o ba ko butela yango na mboka Nkamba to ndi pe lolenge kani azali na ko expliquer solo bongo mibeko ya Nkamba n'est-ce pas ba principe moko to mibale o ezali ko pesa elongo na docteur François maman Sylvie pardon por favor, vous êtes en TV. Voilà, nous aimerions que vous expliquiez na kango le sel collecté par docteur François avec sa leçon uta to longwe Kinshasa tito komi awa amoni Congo ndenge nini yambo tito koma Nkamba. Your experience of Congo since you left Kinshasa, how did you see this in Nous sommes arrivés à cœur de Congo. Je suis très félicitaire. You are okay, you are fan or you are excellent. Excellent, super. Wana ba impression ya docteur Farzam na mobembo na biso to aliko kene malembe elongo na nkangu na ete kolongwa kuna tiko koma awa tout est excellent. Tout est excellent. Nkamba mboka evandi tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo, la Sainte Trinité, la divinité, le Trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Holy Spirit. Spirito Santo. Yes. Voilà, tous allez comme Mécololobi, Mungo, Tokozali, Kotokoyekola, anglais. Donc, la terre, yes. Le ciel et le homme. Les hommes. Unitaires. Voilà. Pour la valeur de Dieu. Voilà. Donc, docteur François, vous avez écouté ça, biso était li colonna C, pébiso bateau, pour le kumu ya nani ya Yahvé Nzambi mpongo tulendo, boussole du monde entier. Docteur Fazam, na kimia nyonso to ali kokende malembe longo na nkango nyonso. Yes, sir. Dès qu'on arrive en Nkamba, bonjour, on dit Mbote. 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 Bonjour, Mbote. Bonjour, Mbote. Merci, Matondo, Tofia Okidi, comme l'a dit le docteur. Vraiment. Voilà, Matondo Mingi, Tozali Kokoba, Bandeko Balandi, Tolobi, Misso, Pe Matoi, Nabiso, Nyoso, Etala Wapi, Nkamba, Bambate, Kunande, Maye, Ekoleka. Voilà, Toyebe Nangambo. Hello to the people. Mbote. Voilà, Mbote. Bandeko. Bonjour. Bonjour, Mbote. Voilà. Même question quand on est au Kozongisa, Kolongwa kuna tiko koma. How did you feel here? English. Yes, sir. How did you feel here? Just say what you feel. Koma ki Congo. Tito komi na ngonga oyo. Les impressions. How do you feel about the scenery since you've left Kinshasa until we're very blessed. And we feel the strong connection to the nature and to the soul of the people of Congo. Et la source des gens du Congo. Thank you. Congo has a very nice combination. J'adore les combinations des Congo. Ah ok, d'accord. Diversité. Diversité. Diversité des choses, voilà, merci. J'adore the nature here. Yeah. La nature, voilà. Voilà, voilà, bande de consommateurs bazali kokoba Very donc. peaceful. Yes, it is. In the city, it's big fighting. Here is peaceful. Yes. Wana biso na kati ya mobembo na biso zali kokoba toli kosola pamba te de la bonne compagnie ndenge bakoloba ka tokozala musika na bango te tokobeta masolo tokokabola ndenge nini toali komona connexion spirituelle oyo bango moko bayi kotatola na monoko na kati ya nature ya lolenge ya boye awa omboka ya Nambwela Lodge na Kisantu tozali kokoba bandeko balandi ndenge makimbangu télévision ndenge kaka tobisaki bino ete pona papa modiambo de tata fois tout fois wana toali kokende sito kokoma tosengi kimia biso na bino miso na biso etala bobele Nkamba po ete kuna nde manso bakolekela matoto di bino botondi totikala branche.
nanga nkolo nanga yokelanga nkolo nanga yokamawa nafukameli nkolo nanga yolimbisanga naye pai na yo nkolo nanga yolimbisanga opesanga ikimya yo nde lobiko limbisanga nkolo nanga limbisanga nkolo nanga yokelanga nkolo nanga yokamawa. yozali nyonso ya bomoi bwanga yobikisanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa nzambe na ngai salisanga nzambe na ngai yokelanga nzambe na ngai obikisanga na mabondeli tokozwa nzambe na ngai salisanga nzambe na ngai yokelanga nzambe na ngai obikisanga. Oh
Tata Dialongana, deuxième fils ya papa Simon Kimbangu akabolaki solo bongo nzoto na molimo na esika oyo ye akabolaki nzoto na molimo na kokende na nzela ya Kinshasa yango molita nyonso yo kimbangisa to pe moto nyonso tango tokokutaka mboka Nkamba tokotelemaka na o esika pona kosenga pona kolela pamba te c'est par le sang précieux de Jésus-Christ Tata Dialongana kiangani nde masumu na biso elimbisamaka nde awa tokolelaka tokolombaka po toko kokota na mboka ya bule ndenge bozali komona omoni lokolo lengeka ni docteur asa genuer pour epasenga apesa oya ye mikumba elongona nkango nyonso ndenge tokolobaka mobembo ozali kokoba nzela ezali nanu molai nanu tokumi te matondo mingi tozali kokende. Nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa Nzambe nanga salisanga Nzambe nanga yokilanga Nzambe nanga obikisanga Au revoir, beaucoup. Bye yo, bye yo. Ok. Bye bye. Yozali nyonso ya bomwe bonga yobikisanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa Nzambe nanga salisanga Nzambe nanga yokilanga Nzambe nanga obikisanga
lobiko yonde lobiko Mavana bango. Keba kuna potopoto zano kasi. Hey!
Regardez le Kimbangiste, il respecte strictement l'ordre du patron de la 4e génération sur le perspective, les gens spirituels et représentant les gars de la diffusion Papa Kimbangu Yangai. Merci Mouta Ferdina. Donc, Bazali Koyana Bango Mankolo, Bana Premier Poste.
balobi biso tokokitela biso na motuka tokotambula na biso na makolo pliki yo wana zali koanime bango nzela bakomi na première poste bakiti na bango na mituka balobi tokokota Yerusalemi na makolo bakokota Yerusalemi na makolo. Voilà un exemple à suivre, papa Makiona, comme on le dit souvent. Nkamba est la nouvelle Jérusalem. Ils savent que marqué à pied la rangée des telles et des tonnes de bénédictions. Alors, ils reconnaissent que c'est ici en Nkamba que réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit à chair et à os. Tous trois aujourd'hui représentés à Papa Simon Kimbangu. Kengaï, le chef du Dieu et représentant le Cameroun. Voilà une nouvelle histoire. Comme tu le dis, nous sommes en Nkamba, nous attendons la vague à sonner le cantique de la paix. De l'Orient, faut savoir de la continue, mais la paix viendra de Nkamba pour le Jérusalem. Seka tokoti na mapaya na biso minene. Nous invitons Madame Ruth Reina Ngwe de se tenir debout afin que nous les saluions. Nous invitons Mademoiselle Yang Yang de se tenir debout. Nous invitons Monsieur Jeffrey Andrew Smith de vous tenir debout. Nous invitons Monsieur Simon Martin Volk de se tenir debout. Nous invitons également M. Pascal Jacques-Serge Rousseau de vous tenir debout. Nous invitons Mademoiselle Stéphanie de se tenir debout également. Nous demandons aussi à Monsieur Linonage de vous tenir debout.
Nous demandons aussi à Monsieur Guinée Francis de vous tenir debout. Et pour terminer, nous demandons à Monsieur Sam Patrick de vous tenir debout également pour que nous puissions vous saluer tous. Faki. Nous invitons également Monsieur Tony Jaja. Vous pouvez vous mettre debout pour que nous vous saluions. Faki. Joyeux Noël et saluons nos hôtes chaleureusement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, je vous en prie. Yambo Tobenga Papa, directeur général, il y a protocole pour Nadiloba Yasuka. La leçon 2023, les patrons de la 4e génération d'activité, Papa Simon Kimbangu bien allé. Chers visiteurs,
discipline ezala, s'il vous plaît. Tolobi boye, pour la discipline ezala, biso tokotikala kaka na baposition toza nango mpona topreparisika tozali toyokani nde na yango ntango bango bakotelema bakokota elongo na directeur de cabinet seul pasteur président délégué ya collège et puis la pasteur ya ville sainte. Le reste est tokotika la libanda pour ne pas encombrer l'entrée. Toyokani ka mama na bakata. Esengi morceau ya kitoko na paki pour la basala mini défilé. Merci de Dieu à tout. Merci. Merci. Un beau frère. Ok, this is the spirit of it, okay? Votre famille est divine. Oui, merci. Votre père, grand-père. Ok. Bonne soeur. Bonjour.
Simon, fils, petit Simon. It's an honor to meet you. Thank you so much. Thank you for receiving us. Thank you. Thank you very much. Thank you. double anniversaire na yo. Oyo ezalaki disparition physique ete bana na yo baya kosepela na yo elongo. Na l'Union africaine ntango tokendaki oyo ezali na date ya naissance ya nkolo yesu ya date originale papa diadrima na kengani nde ambassadeur Tony Jaja elongo na bapolitisien mosusu badesidaki babongono na Nkamba. Bakei bapandi mpe sango na makanisi to travail monene oyo emonanaki mpe balabi ndai balobi te biso tokotravaille na nzambe na biso mpo oyo azali assurance. Docteur Fazan azali moko oyo papa asali mingi na mokili na mwa mokuse eza lokola lobi ke aye kosilisa mayele nyonso effort nyonso adevelope bamboka mosusu me epa na yo moko sikonza yango mwa moke nazalaki na yango ya kopresente bango na mwa mokuse yango nzambe. On commence le mois et dans le respect, il y a une affaire de malade. With all respect, I stand up with one talk. Merci beaucoup. Thank you very much. La coupe à data, moi, on va payer le ensemble. Beaucoup ici, mon calme. The prophecy has been accomplished. Les Cameroun, ils avaient à l'Obaïa. This event, God has spoken about it before. We are very happy with you coming here. What has happened today? This is the saying that what has been sealed here on earth has also been sealed up in heaven. The church has accomplished 100 years. Which will say that in the first generation we did not succeed. The second generation we
génération à Missa Victor. The third generation we also failed. Pour la quatrième génération, this is the fourth generation. The last generation. Which means all of us will gather around in the same place. We are holding God's thing right in our hands, so we must be in one. We must be togetherness. All work together, all be in one, so that God can accomplish His works. Which means that you're present here, the path has been open forever. The time has come for God's words to be around. Est, ouest, nord, sud. North, east, south, west of the world. But we'll all gather around here and use it into the Nkamba. Donc, Bishop de Yoko, qui s'est mon cas. So we have come to accomplish God's words. Bishop de Yoko, we don't have much to say. Tomorrow we will hear what you have to say for us. Just as Mr. Fazim said he will speak. Amen. Tomorrow is finished with today in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Thank you. Vandi na biso ya pesi biso na kombo misato ya bule okombo atata mwana pe tata molimo. We've granted and accepted the word coming from God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yozali nyonso ya bomoi bwanga yobikisanga nyonso tokoluka na mabondeli tokozwa nzambe na ngai salisanga nzambe na ngai yokelanga nzambe na ngai obikisanga